mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutana kaka boye na likambo ya contrat to signa tolobaki moto a trahir moninga te parce que eza mosala lelo mboka na biso eza ndenge eza wana eza kotatone la classe politique instable, inconstance ou inconstante, parce qu'il s'agit de la classe politique. Au côté la mutumutema lelo lobi à décevoir. Mais lelo bande konangai makambo salema ke belé. Pour les uns, nous allons aux élections. Quels sont les éléments pour les autres qui sa volonté à organiser l'élection? Pour les autres, transition sans Kabila. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour que cette transition-là puisse avoir lieu? Joseph Kabila a kozwaka pouvoir à tikeli bino à l'imbo. Bana maïngana tikeli bino la transition sanga. Ou bien ba marche et ko changer makambu. Bamsou balobi transition avec Joseph Kabila. Il faut zalawana pour que kimia izala bako tsaka batu misusu. La vraie opposition basa la naye na simanango net organiser ma ponomi malam. Et aussi ba mususu ba ke plus loin. Balobi il faut to ça la référendum to réviser constitution parce que Joseph Kabila kaka boyoka ki même secrétaire permanent ya PPR da lobby azalaki azali a cause la kaka. Je crains que et comme lokola éternel. Maintenant, quand il y a deux marches, on a un plateau et tout ça, il y a plusieurs émissions. Tout ça, il y a un professeur Jean Bélé, élection et administrateur et Salemaka. Depuis lors, tu as vu suite, tu as sorti ma campagne, Zandengenini, administrateur, en vote, en Salemaki, et servir na nini, Tina Nango et Zanini, Batongo Babimaki na vote ango, Bako Salandengenini, et Zadikama formalité. Yango lelo tolukeli bino lisusu professeur Jean Bell. En direct à Boston, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Mbote professeur. Mikolo ebele toko solo la te bozama la mukuna. D'accord. Élection, tozaki kolobelango na plateau oyo, élection administrateur. Pour les uns, c'est une aventure. Ya mutu kaka sali boye, mutu ezo sala bien tende, mutu azo loba biloko wana. Pour les autres, il fallait le faire. Sengaki ko sala. Et bato ebele batiaki mutema. J'ai même rencontré une maman à Stockholm qui insistait sur l'administrateur. Si tu as commis un dossier administrateur. Oui, merci.
Ok, et que ça les makalamingité, papa Jean, ne faut pas makamwangweza à la locola, Jésus vient bientôt, hein, parce que tobotama, tokola, et à la locola, pour balobakana lingala, na Kinshasa, kezela zela mokumbu so azanga mokila. Oui, mais professeur Jean Bélé, Likambo Koloba, ils ont malade, mais il y a que les Congolais ont une expérience. Hein. Namboka, après l'élection en 2011, Etienne Tshisekedi a lobaka na batu, bola la pongia ba bébé, makambo ya imperium etalinga. Tibo et Tshisekedi a koufi, azuika qu'imperium wanate. L'élopé, depuis que l'élection wana administrateur et Salemi, tous êtes devant un problème, bazo accélérer du côté de la majorité. Balobi, Azalaki, Azali à cause à la CAC. Bamsou Balobi, on doit réviser la constitution. Na minute to ko sala na émission, une grande réunion ezali ko sala manakati ya Kingakati. Mais ozomona te que plus tozo zela quand net incertitude ya makambo élection de incertitude ezali ko caractériser ya makambo administrateur. Comment tu m'as pas de la
Oui, mais Makambozo Lobayango ana professeur Jean Bélé, mais le copain ana Koloba. Toko risqué Tokei Kakabou jusqu'à peut-être le 23 décembre, date en ya organisation à élection, ce qui est élection en cause.
Mais aucun musinga professeur Jean Bele ozolo baki Kabila azobanga Kabila kobanga mosengo to akobanga mukwegi pona nini bien au contraire nazomona que le cardinal Mosengo na docteur Mukwege nde bakobanga ye parce que lui a l'impérium, il a le pouvoir. Alors et parmi batumi bale wana depuis élection wana administrateur et salemata moko na bango ta se non ça ni pour ni contre bango tu babeta karana ngo mais professeur Jean Bele qui a un problème à Kobanga peuple mais bango pe bazomi kumisa de leur côté que bango pe bazana peuple on ne sait même pas qui a qualité aujourd'hui de parler au nom du peuple parce que bande quoi peut perdre bazaka que bango bazana peuple opposition bango bazana peuple to éviter peuple nini yango zolobela wana oyo Kabila kobanga parce que azape na ya peuple oyo bakolanda ye tozomona na Kinshasa batata mobimba bakobina ka jalelo na makamususu
Tozo qui sa professeur Jean B les rencontre ya Kafu Kafuezo Salema du 28 au 30 juin na Washington DC. Tomoni batie longia docteur Mukwege ya pasteur David Kofo na cardinal Mosengo. Commentaire nini okosala pona rencontre wana? Voilà, professeur Jean Bel et Tokomina Souka ya entretien na biso ya mokolo mwalelo message nino kopesa na ba congolais o ba kolanda yo una na Kisenso awa na Kinshasa la capitale bandeko o ba kolanda yo na Mbujimai ba o ba kolanda yo na Kisangani boyo masinga mwambe ba o ba kolanda yo na Pai Kongila tozana Bandundu. Message nini okopesa na bandeko bazana Lubefu o bakoyoka yo?
Merci beaucoup, professeur Jean Bélé. Merci na bandeko tout au Bazaki Kolanda biso na Lul Sheping, nous a na Suède kuna. Merci na bino bandeko nanga tout. Bazaki Kolanda biso na Irlande. Bandeko nanga o bazana Ottawa na Canada. Bandeko nanga bazana États-Unis mobimba. Bino bandeko nanga bozana Paris. Toujours pesa merci na bande konanga tout au bazaki kolanda biso en direct et à Londres. Merci na bino tout bozana Afrique du Sud. Merci na bino tout bozana Asie, na Chine, na Turquie, na Dubaï. Bino bande konanga tout boza na Angola, Congo mobimba. Bozaki kolanda bongo professeur Jean Bélé aza grand professeur na MIT, na Boston. C'est un Congolais qui fait la fierté à Congolais Libanda. O aza parmi ba grand, bien que yemo kwa lingakate babeta masolo wana. O pe bandeko na ye misu ba Congolais lokola tozaka na esprit ya kobena ka batu na se babimisa ye ke non mutu wana akosaka batu lokola batu kaka balobaka. Le seul Congolais que nous avons jusqu'à aujourd'hui na MIT qui est aussi professeur Jean Bélé Azawana a copé sa makanisinaye, il pouvait bien se taire parce qu'il est professeur aux États-Unis. A kozwaka muke muke naye. Mais loko na lobaka na bino et belé à ba Congolais baza libanda baza nzoto libanda poso nde mutu ezana poto mitema na bango ya liao. Dans un pays où la situation normale les a courant ezate. La situation normale les a courant ce qui est mon coloana nazaki na ma campagne bato bagangi. La situation normale c'est de marcher sans respect des lois. Constitution non respectée, lobby babenga ngo diffamation ou imputation dommageable. Kamata pale wekandani. Dans un pays qui est censé être démocratique où la liberté d'expression en réalité n'existe que des formes, pas des fonds. J'en suis victime. Na pays Oyo, le pays le plus riche sur le plan de la théorie, mais na pratique, le peuple est en train de souffrir. Batouba comment on a passé. Un pays où le budget maudit que Dieu voté ne sert qu'au fonctionnement des institutions. Frais d'installation, de fonctionnement et indemnité de sortie. C'est compliqué. Mbote na bino bande konanga boza landanga na Fizi Baraka.
tosala plateau pour na kopesa bato makanisi lelo boyoki secrétaire permanent ya PPRD akena manda kadeka kitia lobi nous devons répondre coup sur coup oyoki mutu alobi mabe ya Kabila ale sala ye malamu moni malamu kosala oyoki mutu alobi mabe ya président ya PPRD nous sommes là awa partout ba poto news ba drapeau ya ba parti politique ya pouvoir yo opposant meka total eza compliqué yango na mutungisi wana yake bongo élection wana esalema professeur Jean Belango ozaki koloba est-ce que aza professeur est-ce que makanisi na ye ainsi de suite yango tolukela kibino professeur Jean Bel. Moi j'ai visité les MIT avec ces professeurs à Kotisinga partout pour qu'elle vive place internet et botama yango wana totali ba pays mobimba batindaka bato bakende koyekola évolution ya technologie biso totikalaka na Facebook na WhatsApp pona oyo tozosalela yango mabe pona kofinga na kodiaboliser bandeko na biso sans aucun effort, il y a unité pour sauver la République. Et je le dis toujours, l'histoire de mon pays s'écrit Jean Bel azali kokoma histoire na ye ata soki nzamba benye mokolo moko il restera gravé dans les annales ya mboka oyo biso tokosala ya biso bongo yo yango nalobaki na ndeko moko yo tata mobimba yokaka soni te ata mpona bana na yo parce que ozokoma kombo na yo référence bana na yo bakozala namo eza ndenge mwana ya nani soki oyebi te mwana ya nani oyebi tata wana te tata wana oyo akosaka tata ya lokuta wana mwana na ye te mwana na yo azwi kashe nini. Il est temps ya que même bana ba redresser baboti na ba. Encore une fois de plus, merci au professeur Jean Bel pour la disponibilité parce que chaque fois que tu papaye azala kazala kaka. Merci na ba congolais tout. O bazo sa la fierté ya ba congolais libanda ya mboka. Na ba secteur nyos, ba médecin, ba mécanicien, ba o bazana ba restaurant, ba o bazana ba agence, ba congolais nyos, ba de konanga ba John Connection, ba o bazana Turquie, ba Kadi Manaduba. Merci na bino nyos tout. Parce que ce n'est pas votre honneur, c'est aussi notre honneur. Biso bande konabi. Poto ko beta tolo. Tangu na lobaka Jean Bel na beta ka tolo. Nalobi, j'ai un papa en moi, papa Jean Bel, qui est professeur à MIT. Et je suis fier. Voilà bande konangai, na lingai kaka to solo na ye et vous confirmez que obsèque ya Rosimu Kendi Chimanga va changer kozala na 109 lisute et kozala na Notre-Dame de Lingwala et kobima le 18 et qu'on a l'enterré les 19 dans la nécropole entre ciel et terre. Mais sinon, le corps sera exposé à Notre-Dame de Lingwal. Les Andengwana. Mes condoléances à la famille Songe, à la province à Lomami pour la disparition et à procureur Olivier Pochisamba qui est décédé. Merci. Tout le monde.